Gloire Olangi akobota na 2020 mais Gloire Olangi akobota mwana na nga te mais Gloire Olangi akobota mwana kasi na nga. Mokili yango en tout cas eza vraiment elengi. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss, ya ni a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Gloire Olangi akobota na 2020 mais Gloire Olangi akobota mwana na nga te mais Gloire Olangi akobota mwana kasi na nga. Mokili yango en tout cas eza vraiment elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabong. Bandeko na ngai, Gloire Olangi azala mokumba ya yaya na nga. Yaya na ye akobenga ye leki na nga. Mwana bakobeta Gloire Olangi bakobenga mwana bango mwana kasi na nga. Mokili yango en tout cas eza vraiment goût. Pona nini nalobi bongo. Bino moko boloba. Gloire Olangi mobali na ye nyonso azalaka na ye to mutu azalaka na ye kaka bayaya na nga. Elingi koloba sikoyo mobali oyo aza ya poto azali yaya na ye. Lokola aza yaya na ye mobali wana akobenga Gloire Olangi leki na nga. Sikoyo tango Gloire Olangi akobota mwana akobenga mwana kasi na nga. Mokili oyo guboy oh Seigneur rando o elengi mokili oyo Gloire Olangi en tout cas aza américaine perdu au Congo. Makamba boye ebimaka kaka na Amérique na Congo nanu nayoka yango. Bon nayoka yango mais Gloire Olangi aye kofungolisa biso miso. Pona nini nalobi bongo. Soki bolandi malamu bokomona bana nyonso oyo babengaka bamama na bango ndenge mwana Gloire Olangi akalobenga Gloire Olangi mama leki na nga tantine na nga tata mwasi na nga bana ebele mpe oyo babengaka bamama na bango mama leki na nga tata mwasi na nga mama koluti na nga nzoka totikala koyeba jamais babota bango na bayaya na nga. Mais Gloire Olangi américaine perdu au Congo. Gloire à Dieu. En tout cas, kozala congolais, to kozala zaïrois. Eza vraiment goût. Mabe na malamu. En tout cas, eza goût. Kokwea pe na Congo, même aux américains, même aux angolais, même aux zambiens, même aux bon, nalo. Na sokisi wana na boyi bitumba. Bon, na lobi yango kaka. Même aux rwandais, en tout cas, faut kaka elengi ya Congo. Gloire Olangi yakoya na Congo, azoyoka elengi pe ayekolakisa biso biloko oyo ebombama. Na kanisi mokolo mosusu na landa Monsieur le Noir. Oui, Monsieur le Noir. Asalaka na chaîne ya Grace Miss Simakoma na chaîne mosusu akoma na ye azalaka na Angola lelo ya koma na Paris.
Mais c'est les noirs à tikala koyeba jamais mama oya botai ke ye oyo asako benga ye mama le mama oya botai ye mutaza mama kulutune asako benga mama mais mukolo mama kulutune azongisaki molimo na nkolo mais c'est les noirs aleka na micro aloba nini oya kufi au fait na ye koyeba ngo kaka lobi mama nanga ye vraiment te mais pas nanga aza kaka mama nzoka mama leki nanga oyo azalaka na Paris oyo nalobaka na bino ye nde mama nanga mokili yango en tout cas eza vraiment goût mais c'est les noirs jamais tiele mokolo lelo aloba na biso papa na ye soki nani alors nga moyen na bakisa eza te Gloire olangi merci otofungolisa biso miso bana nyonso oyo babengaka bamama na bango mama leki babengaka mama na bango mama kulut tata mwasi tantine yeba bana ya yaya na nga to bana oyo babengaka bapapa na bango noko papa kulut tonton elakisi bana ya yaya na nga parce que majorité bon nyonso te baza bana bayaya na nga yango wana Gloire olangi mokumba oyo aza nango ezali mokumba éducatif ezali mokumba ya rando ezali mokumba ya kofungulisa biso miso Gloire olangi akobota na ya na nga akobenga Gloire olangi leki na nga Gloire olangi akobenga mwana na ye mwana kasi na nga mwana Gloire olangi akobenga Gloire olangi tantini na nga mokili yango en tout cas eza vraiment goût tambula na mokili omona biloko oyo nano moni te nana ndimaki akomona makambo eske nga na ndima ke mutu akobota mwana bimi na libumu na ye mwana bimi na mutsopo na ye mais aza mwana kasi na nga non seigneur makambo boye eza kokweyela kaka mopao lelo ekomi kokweyela mutu nyonso o seigneur mama na nga ya na nga leki na nga mwana kasi na nga tantini na nga oyo likambo nini oyo aboye oyo likambo nini oyo likambo nini ezobangisa nga mpe ezosepelisa nga parce que ezali éducatif ezwa kochange rythme na mokili ezwa kolakisa biso biloko oyo ebombama même bapaster bakoka koloba yango te bakoka kozwa yango na vision te même basango même banganga mais américaine perdu au Congo afungolisi biso miso même nga nafungwami maneti likola nani ya na nga akobota na leki na nga bakobota mwana kasi na nga mwana kasi akobenga tantine na nga mutu abota nga oh Seigneur incroyable mais c'est vrai bon wana eza na lopoto nayebi kutu ndenge nalobeli yango te mais esa eloko te pour vite makambo boye elobisaka bato alangi yango wana nga mpe nalobi alangi Gloire olangi félicitation oza mpenza oyo olobaka oza gloria elakisi nini elakisi eloko kaka oyo olobaka olangi na monoko ya mboka na bino elakisi kaka eloko oyo olobaka fo toyeba monene nango américain perdu au Congo elakisi kaka na langue oyo toparlaka na église sikoyo soko osangisi yango ya na nga elakisi kaka na culture na biso bana ebele bato ebele
oyo babengaka bamama na bango bapapa na bango tonton tantine na nga nzoka babota bango na bayeye na nga babota bango na baleki na nga oh seigneur nyonso te mais 50% ya bato balobaka bongo babota bango na bayeye na nga babota bango na baleki na nga mais eza nango mabe te eza mabe moko wana te mwana nyonso abotamaka ezali mapambolami ya nzambe mwana nyonso ezali benediction ya nzambe obotama na papa na yo obotama na mama na yo mwana no abotama abengako mama to papa eza kaka bien mais soki mpe mwana no azobengo tantine na nga tonton na nga eza nango mabe moko te nga mpe bana na nga babengaka nga kiama na nga babengaka nga papa te donc ndenge moko Gloire Olangi bana mwana na ye akobenga ye tantine na nga tonton na nga Gloire Olangi mpe mobali oyo abotisi ye meme bakoma ovanda ndako moko meme basali mariage akobengaka ya na nga mobali wana akobenga mpe Gloire Olangi leki na nga mokolo bakobalisa bango paster mpe akobalisa bango kaka ndenge wana ya na nga ondimi leki na nga na bolingo lokola mpe soki baboti hors mariage bakobatize soso mwana wana oyo abotamaki sans mariage mwana kasi na nga soki mpe babalani kaka na eglise ndenge moko mwana kasi na nga babatize yango wana mokili oyo en tout cas eza vraiment goût motu akosala bino te yango wana soki yanga no alobaki ya solo poto eza elengi mais Congo mpe eza elengi elengi eza partout na mabele oyo il s'agit oyoka yango kaka ndenge nga nazoyoka goût ya ya na nga ya leki na nga ya kiama na nga nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.